etondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na nzambe fungwama etondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na nzambe fungwama etondisama na nkembo soki batindi nzembo mosantu mobali kitoko atelema na ngwende na eklise etondisama na nkembo soki batindi nzembo mosantu mobali kitoko atelema na ngwende na la mayele na ngai babaka baboyi kosala semblant balobi mitole ezimbi na bango te bamemeli yo nkembo libela elekela mayele na ngai babaka baboyi kosala semblant balobi mitole ezimbi na bango te bamemeli yo nkembo libela Voilà, moi c'est votre bien-aimé, l'évangéliste Thomas Lokofé. Je voulais vous donner une invitation à tout le bien-aimé de Stockholm. 8 décembre, où nous allons faire une grande célébration, un grand concert de célébration à Stockholm. Où il y a Ebélé, ma papa, ma maman. Je serai avec mon bien-aimé le frère Mbuta Kamoka. Tout ça à Stockholm le 8 décembre. Une très grande cérémonie dans le Kumunankolo, Boya et Belé, Souhaite pour Christ. Le 8 décembre 2018, nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce de nous avoir gardé toute cette année 2018. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a beaucoup de gens qui ont eu des accidents. Mais l'Éternel Dieu nous a donné la grâce d'être encore vivants, de parler, de bouger. Pourquoi pas avoir une seule journée de l'année pour lui dire merci. Oh, Bongino Lokumu, Zambena Babulami, Tuimbe Yepoa, Mulami. Abenga kanana kombo aebi mozindo ya motema badimo surtout bavandi na Helsinki badimo surtout ya Danemark badimo surtout ya Norvège donc na Stockholm le 8 décembre na église Mepsa et pas il y a l'homme de Dieu l'apôtre Dido Moïse Bikenja. Et le mon maman évangéliste Sephora Bikenja. Boya Ebele, Tokomisa Nzambe, souhaite pour Christ. Pour saliter pour Moko Yamboka, frère Patrick Momo, il sera là aussi. Que Dieu vous bénisse, vous panza sango, nous allons entrer gratuit. Par mon foot de Komezate, où il y a Ebele, ma papa, ma maman, où est Tokomisa Nzambe. Soyez bénis. Une étoile qui brille à la nuit, attirant l'attention des mages. Soyez bénis mes frères. Souhaite pour Christ le 8 décembre. Rendez-vous à Mouneni. Rendez-vous à Balongi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retenez bien la date où le 8 décembre 2018. Shalom à Stockholm et que Dieu nous fasse grâce ces jours-là d'être là. Ne manquez pas. Nous allons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.
Aïe, yalanga sesi nalongolanga bouwe yaya alongolanga bouwe sipakingela baya mwina. Shalom libota na Nzambe. Nzambe alola pambola biso, apambola yo muto sokoti, apambola yo muto lingaka Jésus Christ, apambola yo parce que oza déjà na kati ya programme ya Jésus Christ notre médecin. Oyo aksakiti pona likambo na yo pona likambo nanga. Avant tunde na lobaka, toko bandano na prière to bondela Nzambe et que Nzamba sala biso ba grâce ebele. Et si ko zwa mi yo bien-aimé, yo pe bondela nga pe na bondela. Seigneur, te pèse merci pour Nzambe to pambolio. Totiki mama ona maboko na yo molimo mosanto kamba biso de début jusqu'à la fin na kombo na Yesu. Ya moineza la musika na biso au nom de Jésus. Amen. 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 Nzamba lola apambola yo. Partagez message et si que zwami pona bande ko mususu balanda biso. Nde toloba toujours tant on partager message et ça bande comme sous msoza na pasi msoza isolé msoza kanisa mingi mais tant otindili message akopambola Nzambe parce que zo sunga bande ko mingi oyo bazo tindila biso ba message bazo pambola Nzambe po yo zo partager petan ozo partager bake Nzamba lola akofuta opena libota na yo. Partager message, partager na ba groupe, partager pa bande ko mususu pe na ba groupe mususu oyo yebi ezali pamboli mingi pona yo pe pona biso nyonso pe na bande ko bazo kolanda biso. Vraiment tozo continuer na prière na biso, toza na 40 jours na biso, tozo kende déjà. Donc nde tolobaki tokosisa yango le 7 décembre. Donc, il y a année oyo tozo sisa. Le 8 tobo sanate, le 8 décembre toza na journée ya munene ya célébration. O tokozala elongo na ba sali na Nzambe, na ba yembi na biso ya Suède, pe na ba invité na biso toza na évangéliste Thomas Lokofe, toza na frère Mbuta, o wapi toza na bango ensemble. Pour na kwa adorer Nzambe eza journée ya action de grâce oyo nanga tokoya obengisi pe bande ko mususu tokozala na pona kopesa Nzambe merci Nzambe abateli biso ane mobimba esenge topese merci peut-être nongo zana église pe ane okete yaka topesa Nzambe merci akanisela yo vaut mieux la fin d'une chose okomi nango na suka tokomi na suka ya décembre nda komi na suka ya année eza malamu kutu oya pe na prière to bondela ngana ensemble. Oui Nzamba pambola biso Nzamba pambola na sepe na komona ona sepe na koyoka yo kola lola mona yo Nzambe wana afuta yo afongolo ba porte o ezaki akokangama. Bien aimé toi na thème na biso lelo thème vraiment na sepe na ngomingi na opesa ona linga les ali to stopper bango avant ba stopper biso. Donc, to stopper ba démon, to stopper ba problème, to stopper ba difficulté, to stopper ba ennemi na biso avant bango ba stopper biso. Alléluia. Tozo continuer na prière na biso nde na lobaka. Toza na prière, mais tozo ko continuer pe na ba sous-thème ndenge ni toko ko bondela. Lelo na Yesu suna attitude ya prière parce que toko bondela lisusu nga na yo. Nini ezo stopper yo? Banani bazo stopper yo, banani balingi to yo avancer, banani bazo lelisa bana na yo, banani bazo lelisa yo, banani ba stopper vie na yo, banani ba kwesi yo. Bien aimé, to stopper bango avant ba stopper biso. Lelo batu mingi baza dia ba stopper bango, akangi bango, a bloquer bango. Parce que bazo comprendre le système té. Ok, lelo to ena thème, to stopper bango, biso nde faut to stopper bango, to tikate bango ba lelisa biso, to tikate bango ba stopper biso, to tikate bango ba kanga biso, to tikate bango ba détruire biso, avant bango ba sali kambu mwana Nzambe, telema déjà banda ko telemela yango. To koyoka mukana na Nzambe,
tokotanga mukanda na Nzambe vraiment na livre ya 1er roi chapitre 13 verset 11 à 29. Na bandeko bazoko koma livre ya 1er roi chapitre 13 verset 1 verset 11 à 29. Tolandi bien. 1er roi chapitre 13 verset 11 tina 29. Nzama pambola mtozo koma oyo kaka bien. O landi biso malamu penza mapambola papa biso momo oyo akomela biso ba verset biblique na tango yo ki bien te ya kokoma wana okozwa toujours pona o landa yango. Bien aimé na bito stopper bango avant ba stopper biso. Stopper maladie wana ave bomayo. Stopper ba difficulté wana ba souci wana avant elia yo. Stopper ba démon wana avant ba kota na libota na yo. Na lina taliso histoire oyo bien aimé. Histoire oyo nde na bina zo memango na attitude à prière parce que nga na lingi to bonde la poto za mikolo ya ba prière 40 jours. Bible zo talisa biso ezalaki na prophète moko azalaki jeune. Nzamba pesa ki émission. Nzamba pesa émission nzamba pesa ki akene ko prophétiser akene ko loba. Pona makambu na Nzambe akende ko laka makambu eko salama. Akene ko pekisa makam azaki muto azaki na mission. Azaki muto Nzamba pesa ki mission. Azaki muto Nzamba utilisaki le jeune prophète. Nzamba pakola ki na mafuta. Nzamba pesa mission. Bien aimé tanga komi na mission wana. Asali mission ne malamu. Soko lingo tanga ngo bien ko landa ngo wana pe ngana kena attitude nga prier na verset 13 okoba na la première Holandi histoire wana nyonso. Mission na Nzambe tindaki ye na kati ya mission wana Nzambe yebise ndenge ozokende mission oyo na tindi yo okolia te okomela te okozongela pe na nzela oyo oyelaki te. Pe jeune prophète o ayoki akipe kuna sali mission makambo nyonso Nzambe atindaki. Akokisi makambo nyonso na babikamo esalami alobi nyonso asali nyonso Nzambe atindaki. Et loko nini yaki koleka bien aimé. Na kati na mboka wana. Ezalaki na vieux prophète. Prophète moko o babengi azaki déjà mukolo. Prophète wana tanga yoki sango. Que un jeune prophète moko aye na mboka kuna somo Nzamba zo utiliser. Bisakoli correct. Azoko lakela roi le boko e kangamai e kauki. Et puis abonde na minute le boko na roi zongi. Nzamba pese message ya kolobaza vraiment puissant. Wakuta bengi se na ndako na kolia lobi na kolia te na komela te parce que Nzamba peke singa ina lia na mela. Ela zonga pentela na ela kite na koki kokota na ndako na yote. Batu ba moni bikamo na mboka wana. Bake kopesa sangwe pa na vieux prophète. Vieux prophète à la lité. Vieux prophète abi mutu wana utiwapi. Pe akinzela nini. Azongi deja na mboka na ye. E bandaki ndenge nini. Bien aimé kati na nkolo. Vieux prophète abi fona stopper ye. Ya on abi to stopper bango ava bango ba stopper biso. Vieux prophète abi ngai fona stopper muto. Ngai fona stopper prophète o akinzela nini. Balakisi enzela. Babitala le jeune prophète akinzela oyo. Wa utosala ba bikama kuna. O Nzamba utiliser puissamment. Wa yena mission na Nzambe. O ya lobeli na part na Nzambe. Ye wana kena nzela oyo. Le vieux prophète abongisi bibundeli na ye alandi le jeune prophète. Alandi ese sika zalaki. Amoni aza akopema vandi quelque part azopema. Atunya abiyonde prophète oyo o Nzamba tindi. Alobi ezangai. Yonde prophète oyo uti kosala babikamo kuna alobi ezangai. Alobi o ngape na za prophète. Na yeko bengi sao yaka na kati na ndako na ngai yaka olia omela. Bien aimé landanga malamu na ye na temi na nga lelo to stopper bango avant bango ba stopper biso. Abinga pe na za prophète.
yaka na ndako na nga tolia tomela. Le jeune prophète ayebisie abi ngai nakoki koya na ndako no te ni na lia na mela parce que Nzambe apekisaki ngai. Nzambe ayebisi nga na mission oyo atindi nga nakoki kolia te, nakoki komela pe te, nakoki ozonga pe na nzela oyo nayelaki te. Le vieux prophète ayebisi alobi mais comment? Moi aussi je suis un prophète. Ouais, na komi na 18. Moi aussi je suis prophète comme toi. Okutu, un ange m'a parlé. Ayebisi ngai, un ange auti epai na nkolo ayebisi ngai na ya koyebisa yo ke oya na ndako na nga olia omela. Parce que moi aussi, je suis un prophète comme toi. Papa wana ya jeune prophète ekotala lobi donc Nzambe alobeli yo na nzela na ange abi Nzambe alobeli ngai pe na nzela na ange ponga pe naza prophète. Moi aussi naza prophète. Nzambe alobeli ngai na nzela na ange ke yo oyande kolia. Bien aimé kati na kolo Bible lobi le vieux prophète azalaki kokosa ye. Le vieux prophète azalaki kokosa ye. Tala ndenge tozo koma na mokili oyo. Souci le vieux prophète azalaki a stopper vie na ye. A stopper mission na Nzambe kati na jeune prophète. A stopper ba promesse na Nzambe. Yango na ekoloba na yo na pokwa lelo. To stopper bango avant bango ba stopper biso. Bakweya avant bango bakwesa biso. To stopper bango to pekisa bango avant bango basala action moko. To permettre te balelisa biso. To permettre te bakwesa biso. Mais to kwesa bango avant bango bakwesa biso. Tala lelo basala na Nzambe mingi ndenge bazoko kweya. Tala ndenge bazoko stopper ministère na bango. Tala ndenge bazoko stopper ba vie na bango. Tala bazoko stopper ba vie bana na Nzambe po ba avancer te. Mais na pokwa na lelo na eko prophétiser comme servante na Nzambe ba ono so balingi ba stopper yo nga na eko stopper bango na kombo na Yesu na eko stopper bango na kombo na Yesu. Alléluia. Nzoka zalaki kokosa alobi moi aussi naza prophète lokola yo alingi kaka bebisa mission na Nzambe. Prophète ni nazalaki na yango akende kokosa alingi mission na Nzambe ebeba. Tala y a des gens comme ça oyo ba pusani pembeni no azolobake nga pe naza mosai na Nzambe mais azosumukisa yo alingi kaka longwa na présence na Nzambe alingi longwa na présence ba sai na Nzambe nga pe naza mosai na Nzambe mazobima na yo nga pe naza mosai na Nzambe mazobotisa yo poni abala ote nga pe naza mwana na Nzambe mosai na Nzambe mais azokosa yo. Nga pe na sala ka commerce, nga pe na sala bambongo, nzoka mbongo oya linga sala commerce nde ezande ya yo. Yaza na zéro. Moi aussi naza prophète. Apusani pembeni ya jeune prophète kaka po détruire vie na ye. Il y a des gens comme ça pusani pembeni na yo kaka po détruire vie na yo. Apusani pembeni na yo kaka po botola oya malamu yo zanango. Apusani pembeni na yo kaka po alongolo na présence ya Nzambe. Alongolo na kati église na Nzambe. Apusani pembeni na yo po alingi ozwa crédit ya mbongo moko boetango yo kozwa crédit ya mbongo wana azio ba mbongo wana atiki yo. Yo kanisi mutaye po na libala nzoka yepo akosa yo. Yo kasi mutaye po na libala nzoka yepo azwa mukanda po atiki yo. Yo kasi mutaye po na kimia nzoka yepo aboma yo. Yo kasi mutaye po na kimia nzoka yepo détruire famille na yo. Yo kasi mutaye po na kimia nzoka yepo aboma libala na yo. Stopper bango avant bango ba stopper yo. To stopper bango. Akoti na vie na oyo kanisi ke mutu apuse pembe nanga alobi azape malamu alingi ngai nzoka nde mutu wana aye pona kolelisa yo aye pona komema ona chronophage nzoka nde mutu wana aye pona kolelisa yo aye pona kosukisa yo bien aimé kati na nkolo aye pona akitisa yo par terre eza na bato mususu azaki na mbongo na ye mais
akuta na mubali moko so akuta na mwasi moko mwasi ngozo lakise bolingo nzoka pusa pembeni azokosa ye pokaka akitisa ye par terre asisa ye nyonso oyo azalaki na yango naza na bana ngai ya boye misusu mutu apusani pembeni na ye azwisi ye bakredi ebele après lobi atiki ye bien aimé mutu apusani pembeni na yo yokanisi ke aye na ida malamu nzoka ye kaka po peso malade akende bien aimé stopper bango avant bango ba stopper yo à partir à lelo banda ko stopper bango loba oh no sa na ida mabe na libota nanga na ko stopper bango na kombo na Yesu bakokoka mission na bango te au nom de Jésus. Alléluia. Jeune prophète abosani makamno so nzamba yebisaki ye abosani ba promesse nzamba yebisaki ye ake ko s'attacher na vieux prophète. OK, Bible bi vieux prophète azaki nde ko kosa ye azolo bane makamba lokuta azo yebise makamba solo te tala place soke tala nde ba stopper yo olingi su ko sambela te ba stopper yo na ba demo tala nda kwa nganga osokoti nde place wana bazo stopper yo bien. Oh mama wana ye pesa nango problème te na s'attacher na ye pe ya simba ka Bible na yoka ki lokola lobaki le moko komba tata nzambe eza komba tata nzambe te place okoti yo moko miyebi eza place ba ko stopper yo bima place wana avant ba stopper yo avant ba détruire yo avant kufa avant ba détruire bana na yo avant ba bando senga yo mutu. Oh te mama wana na yoka ka alobaki komba tata nzambe te alobaki komba oh ye pas simba Bible asimba ka Bible te. La personne que comme kotisa ba stopper vie na yo oh mama wana ye pas prophétisaka ah balobi vieux prophète abi moi aussi je suis un prophète mais azako ça moi aussi je suis un prophète mais azako ça oh ye pas prophétisaka ndoka ndoki olandi wana apesio kindoki olandi wana détruit vie na yo le jeune prophète alandi le vieux prophète. Tina ndako bakomi kuna allié Amélie directement tango asali ba makambo wana molimo na nzambe akiteli sikoyo le vieux prophète abandi koyebisa yo penza ole Amélie est-ce que nzambe ayebisa ki obongo est-ce que nzambe ayebisa ki osala bongo nzambe ayebisa ki oliate nzambe biseki omelate ndenge nini yo le nengo sali boye nzambe akoboma yo. Bien aimé tala niveau ya mutu aye kaka na vie ya le jeune prophète pona koluka ko kwesa ye pona koluka ko détruire vie na ye pona koluka ko bomisa ye lelo batu kombe bapusani pembeni na yo baye kaka pona ko sakana na vie na yo pona ko sambwisa yo pona ko lelisa yo après tanga ko sala acte wana kei abandi koloba yo zaki mwana nzambe ti ndeni yo sali likambo yo sambela kati ndeni no sali likambo yo sala ka musala bo en église yo za pasteur yo za apôtre yo za prophète yo za serviteur ndeni no sali boye yo penza muto banga ka nzambe ndeni no sali likambo diable wana aye sikoyo po a détruire vie na yo na maloba kitoko akopusa na pembeni na maloba kitoko mais po kaka stopper mission na nzambe kati na yo po a stopper bénédiction na yo parce que azomona étoile vieux prophète amona ki ke muto azana nzambe nzamba azoloba kati na ye abinga ifona kene na étouffer dowana nga ifona kene pona détruire vie na ye bible lobi ke abande kokosa combien de personnes ba pousseni pembeni na oka po ba lelisa yo combien de personnes ba poussena pembeni na po ba détruire vie na yo ba baby si vie na yo combien de personnes oh ba ye ko stopper yo na mission na ona nzambe ba ekoluka ba bebisa ba stopper destiné na yo yango na pokwa lelo na ekoloba biso tozoko stopper bango avant bango ba stopper yo stopper bango na kombo na Yesu ko permettre te to stopper bango na kombo na Yesu to stopper bango na kombo na Yesu ko permettre te bango ba stopper yo
ko permettre bandoki te omona kaka pasi muto apusani pembeni na yo azolelisa yo kaka libala oyo kota okufisa kaka bana mission eza nini mission ya diable eza nini stopper bango avant ba stopper yo sukisa mission na bango pekisa bango au nom de Jésus. Tala diable nenga zoko sepela ane o pona ko détruire bana na Nzambe. Oyebi batu komé diable sa sengi mituna bango. Oyebi batu komé diable sa bandi ko lelisa. Oyebi batu komé diable zoko nyokola. Bien-aimé toza na ba prière à 40 jours. Et sengeli yo nanga to bondela pona ko longa pona to stopper ba démon et sengeli to bondela. Et sengeli to za na présence en Nzambe pona to stopper mission ya Satan na vie na biso. Mission ya Satan ça pona ko bebisa ba moyena bana na Nzambe pona ko lelisa biso. Combien de personnes oyebi ane oyo diable, combien de personnes au diable tient la liste pour assisa bango, pour assisa bango carré, pour a détruire vie na bango, pour a bomba bango, pour a lelisa bango. Oyebi demande à diable pour na yo ezake mutu nezala na se. Pendant ba fête bien aimé, batumi bazaka na distraction. Pendant ba fête, batumi ba ebelo ko baso salate. Tala Jean-Baptiste Moutoua Jean-Baptiste katamaki kan ezaki panda ba fête. Diaba sali demande à lobby ngaka kanasa na besoin Moutoua Jean-Baptiste. Bien aimé katina nkolo. Batu baza oyo bazo sepela note bazali. Zala na présence en Nzambe ko bungi sa présence en Nzambe te. Kolongwa na présence en Nzambe te zala na kati ya présence en Nzambe. Ce qui te dit total dans Matthieu chapitre 14 verset 1 à 12. Bible zotel isabiso demande ya fille ya Hérodias. Tango binaki kitoko na fête ya Hérode. Batuni eloko nino lingi to pesa yo. Asololi na mama na ye. Mama na ye tali alobi tala. Toza na besoin ya mbongo te. Toza na besoin ya moitié ya mboka na ye te. Mais toza na besoin ya mutu ya Jean-Baptiste na kati ya plateau atomona yango. Bien aimé, obi batu kome bazoluka ka mutu na yo. Batu kome balingi yo kweya, batu kome balingi basisa yo ngala, batu kome balingi yo lela, bana no ba lela. Tala demande ba démon, kwana na te ekike makambo demande. Tala demande ba démon. Balingi kaka ba stopper vie ya mutu na Nzambe pe mission mutu na Nzambe. Ba ye awa pona ko stopper kaka vie ya Jean-Baptiste mutu azana mission na Nzambe pe Nzambe atindi a préparer chemin de ya Jésus-Christ de Nazareth. Ba sengelo ko mususu te mama ona mwana neseke mama azaki na misala mabeza daki ndoki. Comment c'est possible yo ke lukaka mutu ya mosali na Nzambe? Yo zana bitida kosa basai na Nzambe. Yo zana bitida kosa basai na Nzambe makambo. Bien aimé keba. Yo o mosai na Nzambe o bazolinga babundisa. Yo mosai na Nzambe o bazoluka ba telemela. Yo mosai na Nzambe si basengi mutu na yo epai na ba démon. Ngada eko stopper bango na kombo na Yesu. Yo mwana Nzambe osi basengi mutu na yo epai na ba démon. Na eko stopper bango na kombo na Yesu. Mutu na yo ke kitate, mutu na ke katana te au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roi lokola prometa ki alobi ne senge loko no solingi na kopesa yo, mwana ye alobi ke nazaka na besoin mutu Jean-Baptiste. Bien aimé roi azaki na choite asala ki mawame azaki na choite akitisi mutu Jean-Baptiste. Pendant na kati ya fête na ye moko. Na fête na na bisengo na ya onazolo bake tozala na distraction te parce que oyebite eloko ni dia bazo senga. Peut-être diable ça sengi vi na yo asengi mutu na yo waza ko obligé akateli bango mutu Jean-Baptiste akepesa bango. Bien aimé na mitu na ka mutu na to bazwaki yango ba liaki yango to basala ki na yango nini. Bien aimé stopper bango va ba stopper au nom de Jésus. Ko permettre bango te to stopper bango avant bango ba stopper biso. To stopper ba plan na bango avant bango ba stopper biso. Maman na lobi kotika Jean-Baptiste te. Mutu azote ya vérité.
vérité des opesa nga kanda muto asoki tutiki ekaka te akaka makambo alobaka makambo oyo akoluka alongola biso place oyo tokoya ko perdre place oyo biso to message na kindoki na biso to lingi vérité te yango na muto Jean Baptiste kene bien aimé ba prière ozo sa okasi bato bazo sepela te bakoluka mutu na yo ndengi nzamba pambolo yo kasi bakosepela bazosepela te bakoluka bakota ba détruire vie na yo Jean Baptiste asala bango nini côté ya pamba azo côté ya na ekaka ke botika masumu botika mabe mwasi oyo za na ye eza ya yo te aza mwasi ya frère na yo Philippe Hérode tika mwasi oyo Jean Baptiste ayeko pekisa libota oyo batika inceste ayeko pekisa libota oyo batika kindoki ayeko pekisa libota oyo batika mabe me ba sepelite tango ba moni Jean Baptiste azote ya vérité babi mutune ife kweya tango ba moni Jean Baptiste azobondela na solo babi mutune ife kita. Bien aimé, yo mutozo luka nzambe, continue na koluka nzambe parce que oyebi plan ya satate, azolinga mutu na yo kita, azolinga vi na yo beba, azolinga bana na obalela, azolinga yo bokolela, azolinga libala na yo kufa. Voilà pourquoi stopper bango avant bango ba stopper yo. Alléluia. Elo ni Jean Baptiste asala ki ya mabe. Muta bata bandeka côté ya nae. Muta bata bandeka côté eloko nini apôtre Dieu da sali ya mabe. Apesi biso ka programme kaka ya jeûne et prière. To bondela. Eloko nini Jean Baptiste asala ki eloko mabe te. Bango bazo se comporter bongo bazo se comporter mabe malgré ba comportement na bango me balingi vérité te. Malgré ba comportement na bango me balingi kimiate. Ozo se comporter mabe bato bazo ko longolo na kati ya kufa me olingi te. Eloko ni ya mabe ezali on attend tozo gêner tozo prier pona bato. Yo lingi te olinga ko stopper via bato. Yango ozo sepela te. Alobi nazaka kana besoin ya muto Jean Baptiste bien aimé 2019 oyo plan ya Satan ezali ke mutu ya bana na nzambe ekita par terre mutu ya bana na nzambe ezala na mabele yango nga na eko pamela yango na kombo na Yesu plan na bango nyonso eza sans effet au nom de Jésus plan na bango nyonso na détruire yango au nom de Jésus bato ba yepo ba stopper yo bakata o mutu neke kata na te ane au nom de Jésus mutu na bana na yo ke kita na sete au nom de Jésus pendant ba fête oyo ba yaka na distraction ba kozwa biso te na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Dia balingi batu bakufa, alingi batu basila, alingi batu carrière sila. Bakolonga te. Toko stopper bango, avant bango ba stopper biso. Toko pekisa bango, avant bango ba pekisa biso. Ko permettre bango te? Alléluia. Toko permettre bango te. Avant bango ba kitisa mutu na yo stopper bango. Voilà pourquoi toza na ba prière. Tinda requête to bonde la pona yo moko pe bonde la cause na distraction te parce que plein ennemi zali ke batu bazala stop mission na nzambe koksamate bénédiction na nzambe koksamate parce que mission na Satan ezo mona déjà que yo za muto za la béni. Dans la vie de Joseph bien aimé. Le diable mona ki déjà que Joseph a so pambolama. Atini mosa Potiphar pour stopper vie na ye. Atini mosa Potiphar pour stopper bénédiction na ye. Moi, ça pour te faire pour ça ne permet à Joseph coller, serrer. Joseph, je t'aime. Donc, que ça qui pour détruire vie naïe, pour dire que ça qui pour stopper la promesse ensemble pour naïe, donc que ça qui pour stopper Joseph. Moi, ça pour te faire pour ça ne permet ni wana. Quand pas l'Élisa Joseph. Bible dit tous les jours abandonné qu'on déranger Joseph. Azo tungisaye. Donc, ça qui na mission à détruire Moussala, à détruire vie à Joseph, à stopper. Asalaki wana tous les jours. Joseph, je t'aime. Et puis combien de personnes basa pembe ni na yo, bazo ya chérie, je t'aime. Coller, serrer pa na yo. Nzoke za po basambwisa yo. Tala mo sa Potiphar nga sambwisa ki Joseph, à côté si eti na prison. Nzoke za ki po sambwisa ye, ezaki je t'aime amunoko, ya mutema te. Po soka linga ki nga ko sa bongo te. Combien de personnes ba pousser pembe no ka po ba détruire ministère na yo. Po ba stopper ministère na yo. Combien de personnes vont pousser pembe no coller serrer yo kanisi mutalingi onzo ka yepa filmer yo lobi a publier ngo yo ka soni moi ça Potiphar
a publié qui Joseph ce qui n'attend pas publier Kole serré kapona bebisa réputation ya mutu. Kole serré kapona bebisa famille ya mutu, a détruit famille ya batu. A bebisa ministère ya batu. A poussé ne permet à Joseph, c'est comme ça lingiye. Combien de personnes se va pousser permet aux moins net lingio. Eh, azo comme na Facebook, chérie je t'aime. Ayebi kokoma, ayebi koloba. Nzoka lokote za na kata motema te. Kende kaka kuno mo tanga ko filmer wana. Eza diable sa koti a filmer pour akwesa ministère na yo. A kitisa o mutu lokoba kitisa ki mutu a Jean Baptiste. A détruit famille na yo. A sisa santé na yo. A yiba yo mbongo. A botolo ba mbongo sozu na crédit wana. A botolo ba bongo zaka nango akoti so chronophone nde asepeli pa kimio stopper bango avant ba stopper yo to telemela bango avant ba telemela yo to stopper bango avant ba stopper biso bien aimé yo za ko sala nzambe tala na so ba filmer yo ba publier ba tiango partout eza lokwa ba stopper yo tala nde ba stopper ki Joseph na kati ya prison. Okosela nzambe ndenge nini yo soki bakoti na kati ya prison. Okosela nzambe ndenge nini mwana nzambe. To stopper bango avant bango ba stopper biso. Soki okufi lokwa Jean Baptiste mutu bakati okosela nzambe ndenge nini. Soki batio maladi ozana mbeto pita okosela nzambe na ndenge nini. Okosunga memi bana na ndenge nini vina yo moko ke suka ndenge nini. To pekisa bango, to stopper bango, avant bango ba stopper biso, na kombo na Yesu. Alléluia. Bien aimé kati na nkolo. Na lingi vraiment lelo oza na kanda ya molimo. Telemela bato nyonso bazo telemela, stopper bango na kombo na Yesu. Pekisa ma mission na bango au nom de Jésus. Ko permettre te Satan sepela. Ko permettre te Satabina, mais yo telemela bango. To stopper bango. Bazo kende wapi. Ba vandi bazo sala ba réunion pona yo contre bana nzambe. Yango moni toza na 40 jours pona ko stopper ba mission na bango na nyoso na kombo na Yesu. Alléluia. Diable amona ka déjà bénédiction bana na nzambe. Amona kapasi lipambole zali omona yembango taninga yakimbango pa Joseph po mona déjà que Joseph azaki mutenga pambolama lokwa si ba moni batindile déjà moi sa Potiphar pas que ne ko détruire fine a stopper amona ka déjà que muto azana mission na Nzambe ndeto tu komona ya jeune prophète aki déjà na mission na Nzambe Nzamba zo lobela ye mais diable a sepelité a koti na kati na vie prophète pour na ko détruire pe ko casser pe ko boma mission na Nzambe. Bien aimé Katina Kolo. Satan moni déjà bénédiction na yo na 2019. A moi déjà ndengozo pambola mandengozo ozo bota. Ndengozo zo kimia. Voilà pourquoi zo ko bundisa yo ko permettre te to ko stopper bango avant bango ba stopper yo. Alléluia. Tala ba fils du prophète. Ba fils du prophète ba mona ki déjà bazaki ba prophète. Ba mona déjà bénédiction ya Élisée. Baeba ki déjà que Élisée ninga za wana soka continuer na Eli akopambolama. Ba yepo ba stopper Élisée. Tango ba moni Élisée azoko poussa na kaka pembe na Eli. Ba yeko stopper Élisée. Bien aimé wana na komi na 2 Rois chapitre 2 verset 1 à 15. 2 Rois chapitre 2 verset 1 à 15. Ba fils du prophète bazaki baton nzamba bande kolobela. Ba pousse ni pembeni ya Élisée. Ba yebisi Élisée que moto na yo, maître na yo azo netolama. Azo matana likolo pa na Nzambe. Ayebisi le côté mais azo kende. Bien aimé, Élie ayebisa ki Élisée te. Mais ba fils du prophète bazaki ba prophète. Bazaki ba o babande ko yeba makambu. Ba yeba ki déjà makambu ke Nzambe azoko netola Eli. Eli azoko matana likolo. Ba ke ko yebisa Élisée ke moto na o azo yebisa solote. Ba lingi ba stopper bénédiction ya Élisée. Ba lingi ba stopper vie ya Élisée. Ba lingi ba stopper élévation ya Élisée. Ba lingi ba tika Élisée suka place wana.
Elisa eko tala bango alobi na bango bo vanda nie. Elisa stoppe bango. Elisa stoppe bango. Asi bango bo vanda nie. Bo vanda nie bo tika makelele. Ba ye lisusu balobi oyebite. Elia ebombeli yo. Biso toza ba fils du prophète. To yebi ke azoko neto lama. Azoko matana lola. Ayebi se lokota tiki lokote. Bien aimé Elisa tali lisusu. A stoppé bango le bibo vanda nie. Bien aimé katina kolo. Elisa yebaki ke l'élévation zo ya. Elisa yebaki ke grandeur zo ya. Elisa yebaki soki Eli azalaki nani. Azaki na besoin na bangote. Alobi nga na ko stopper bino ba fils du prophète. Mais na ko s'attacher na mutu na Nzambe. Bien aimé katina nkolo. Ba fils du prophète oyo. Balobaki prophétie exacte, correcte. Ba yebaki bien kezalaki ya solo. Nzambe alobelaki bango. Ba prophétisaki makamba lokuta te. Balobaki makamba solo. Élisée pa yebaki ke balobaki makamba solo. Élisée pa yebaki ke bazaba fils du prophète bazo prophétiser à solo. Mais a stopper bango, a te confiance pa ina mutu na Nzambe. Alobi na ko s'attacher na mutu oyo. Bino bo yebi elite. Na yebi ke soki naza na ye. Na kopambolama. Soki naza na ye, vi nange ko changer. Bien aimé katina nkolo. Élisée ayebaki soki Eli azalaki nani. Ayebaki ke Eli oyo aza mutu na koki ko stopper na ebongote. Aza mutu na koki ko kata relation nga na ebongote. Il faut na kata relation na ba démon. Il faut na kata nde relation na stopper ba démon. Il faut na stopper bato bazo ko beti nga ba masola lokuta. Mais pas bato na Nzambe na koki ko kata relation te. Élisée ayebaki abi Eli c'est un homme de Dieu. Nazo bangate parce que Eli oyo yekaka mutu akiti saki moto. Hallelujah. Aza mutu na koki ko tikate. Esengeli na kangama na ye. Eli oya kiti sa moto. Na mona moto uta lola. Ekiti. Etumbi na mabanga. Etumbi na bakoni. Malgré maye zalaki. Elise ayebaki alobi Eli. Na koki ko tika elite. Na koki ko yoka batu oyo te. Na yebi soki Eli azanani. Eli oya kangambula pendant 3 ans et demi. Bino ba fils du prophète bozalaki. Bosalaki eloko mokote. Na ko stopper na elite. Mais na ko stopper na bino. Na ko stopper na Nzambe na ngate. Na moto na Nzambe te. C'est un homme de Dieu. Na ko s'attacher na ye. Boyebi elite. Eli obozoko lobela. Ye aza moto na Nzambe. Eli obozoko lobela. Oyo atikaki akende na chariot. Mais après ya tamboli makolo akoma liboso na yebi mutu wana. Eli wana oyo balese na corbeau na yebi sokaza nani na koki kotika ebo ete esenge na kangama na ye bien aimé akangisi bango munoko. Alobi bénédiction nanga ezapa ya mutu oyo. Grandeur nanga soki na s'attacher na Nzambe na Eli na ko pambolama. Na ko stopper na elite mais na ko stopper na bino. Balinga ki ba stopper Élisée parce que ba ki ko comprendre que Élisée azoko zala élevé. Élisée azoko pambolama. Élisée azoko mata. Élévation Élisée ezoko ya. Balinga ki ba stopper. Baloba ki lokutate. Mais Élisée a eu révélation. Il faut s'attacher na Eli. Oya mosali na Nzambe. Bien aimé, ce qui Élisée peut ayokela ki bango. Avanda ki na ye. Akenda kite. Oui. Banga ba mona pe Eli. Anga koyoka pe Eli anetolami. Prophétie. Oh bato baloba ba fils de prophète baloba pe makamba solo. Anga komona pe Eli. Anetolami anga ko pesa bango raison. Anga ko ba oui, boza vraiment na raison. Mutu na Nzambe oyo asakani na ngai, akosi ngai, anyokoli ngai, abimisi nga muumbu na ye ya pamba. Mais Élisée yebaki. Alobi non. Il y a quelque chose il fait ça la mawana. Et lokomo que fait ça la ma. A stopper bato balingi ba stopper une élévation na ye. Bien maintenant ko stopper ba démon. Nana ko stopper bato bazo pekisa na bato na Nzambe. Nana ko stopper bato bazo pekisa église. Et stopper bato bazo fingisa yo na bato na Nzambe. Et
Stoppez bato bazo lingate yo sambela. Stoppez bato bazo kimisa église. Stoppez bato bazo ko lukila ba problème. Stoppez ba démon. Stoppez ba yini na yo na kombo na Yesu. Alléluia. Mais yo te ce qui va être ce que maman se fera lobi na oboye. Okolongola kutu kombo ya mama Sephora ko zasu mama Sephora te koma Sephora wana sakana na ngai te awa ya lobaki te Eli wana awa sakana ngai ngana moni passe na tambuli ne pendant 12 ans atiki ngai na tambuli ne batango ebele 20 à 30 ans atiki nga kaka boye azoke ne pa ebisinga le côté eza malamu te ngana alobaki yango te mais a stopper batu wana mususu. Yo soko yo kika passer non na likambo asali likambo boy ba lobi likambo moko boy o changer côté o komi côté ba yini na yo ya ba yini ok o ebité ce que za na likambo em so passer non silikili obelo ko moko boy ou bien ebiso likambo te em se ça po ba tayo Élisée a ebisi bango bo vanda nien na yebi pe na zokende a stopper bango. Yo biso ke za bénédiction na yo nde bato wana bazoko embrouiller yo nde bato wana bazoko empêcher yo ko poussa na pembe na bato nzambe bazoko empêcher yo ko za na vie de prière bazoko empêcher yo ko bondela. Alléluia. Élisée a sentir quelque chose il fait ça là-bas. Elia ebisingé le côté. Prophétie bimiawa. Na kende gauche bazolo ba toujours ndenge moko. Na zonga d'autres bazolo ba ke Elia zokende. Mais moka ebisingé le côté. Mais na yebi nzambe na Eli. Na ko s'attacher na ye. Na ko mona eloko moko. Na ko stopper na nzambe te. Mais na ko stopper na baini. Na ko stopper na nzambe te. Mais na ko stopper na ba démon. Bien aimé ko stika nzambe te. Ko tika nzambe te. Stoppez bateau bazo betio masola lokuta. Stoppez bateau bazo kaka na ba message à mabe ke basala na nzambe basala bazong sibe. Stoppez bateau baningi ba memelo malédiction na ndaku. Stoppez bango na kombo na Yesu. Ba ko betela eli solo mais a stopper bango. Ayebaki ke ba na baza ba prophète. Ayaki pe ko comprendre ke baza ba prophète c'est que pe ba moni pe élévation na ngai. Makambu ba yebisaki ye ezaki ya solo Eli azaki pe komata na likolo pa na nzambe yepe Élisée akoye pe kosilika ko ba pe na vandi na ngai mais a stopper bango alobi na ko s'attacher na l'homme de Dieu parce que bénédiction na ngai e ko uta kuna tango s'attacher na l'homme de Dieu a raté qui bénédiction a été. Bien aimé, ce qu'on stoppé ba démon, on stoppé envoûtement, on stoppé ma lobezo de kanakati na mboka na Stockholm, on stoppé bango, bien aimé qu'on raté bénédiction a été. Ce qu'on stoppé ba maloba nyoso bazo ko ba na contre bana na nzambe, contre ba se na nzambe, bien aimé oko raté bénédiction a été. Oko raté élévation a été. Oko raté guérison a été. Oko raté li pamboli na yote ya ane oyo na kombo na Yesu. Aboyi koyoka bango. Aboyi kotosa bango. A s'attacher na Eli. Alandi Eli. Malgré aeba kité. Mais alandi Eli. Yote? Esika bazo finga pasteur, esika bazo critiquer, esika bazo pasteur no salibwe, esika bazo critiquer bana nzambe, esika bazo critiquer église, esika bazo linga balongolo na bénédiction, yo place wana ndo vandi, nde na lobby. Et comme en attendant moko kutuko, omona olongoli na mama Sephora, et comme Sephora wana, olongoli na prophète, et comme benga mutu na kombo, olongoli na apôtre dit de comme benga dido wana. Mama Sephora na pesa ba 10 minanga, na pesa ba mbongo na ngai. Siko tanenga so lobela ngai. Bien aimé, Élisée a betaki li bakute, a stoppé ba démon, a stoppé ba fils de prophète, a stoppé langage ezaki koloba na kati da bango wana, mais a poussé le pemene na Eli, tina suka.
Eli ebisi tikala bi mettre na ko continuer na yo. Ake na ye. Tango ba komi quelque part. Eli alongoli manto na liboso na mai abwaki manto mai fungami ba leki. Aye ko comprendre alobi Eli ayebisi olingi nini sengelo kolingi alobi maître na yebi nzambe na yo nzambo ya kitisaka moto nzambo apelisaka nzambo asalaka mabikamwa nazana besoin ya double oyo zanango Eli ayebisi alobi eza likambo ya tashima soko kozala pe komona titango na konetolama okozwa yango bien aimé alors batu bayebaki déjà ba fils de prophète bayebaki ke soki Élisée a s'attaché à stopper Eli à continuer na Eli à kozwa quelque chose na katikati oneza ki ne loko moko esengeli azwa donc tanga pusani pembeni tina suka mosali ayebisi ye maître ayebisi ye esengeli okoma nango tina suka soki okozala titango wana nde okozwa ok tanga bandaki koya ba stopper na ba fils de prophète ba biko kendeli susute parce que mutu na yo azo netolama azo matana lola azo kende ba yebisiye ko kende susute ba linga ki ba stopper ok système ezalaki il fallait continuer tina suka yazu révélation alobi na ko stopper te na ko stelema awate na ko stopper ne ba fils de prophète mais ngana ko continuer na Eli bien le me bibelobi tango Eliazo netolama alobi maître bien le kati na kolo Elia kitiseli manto atikali na manto na maboko na ye asimbi manto na maboko na ye tango azozonga amoni mai lisusu ndenge ezalaki azukaka manto ya Eli abeti oh nzambe na Eli sala bikamwa tango abeti manto mai efungwami ba fils du prophète ba vanda ki quelque part ba o balinga ki ba stopper ba ekotala ba kamwe ba lobi esprit ya Eli ekoti kati na moto oyo esprit ya Eli ekoti kati na moto biso tolinga ki ko stopper esprit ya Eli eza kati na ye ba eko pusa na pembeni na Élisée ba fuka meliye pe ba kumisi nzambe bien aimé na lingi na yebisa ona pokwa na lelo astopa ki bango yango azwa ki bénédiction astopa ki maloba na bango yango apambola maki astopa ki bango yango azwa ki manto astopa ki bango yango azwa ki double astopa ki bango yango azwa ki élévation soki yo ko stopper minoko nyonso solo banakati na mboka na Suède contre basali na nzambe contre bana na nzambe nzamba ko pambola libota na yo soki yoko s'attacher na nzambe na Israël oko s'attacher na nzambe ya lola bien aimé nzamba ko kitela yo nzamba ko visiter yo ko permettre te bango ba stopper na nzela ko permettre te bango ba stopper yo na marche na yo ko permettre te bango ba ya ko stopper yo ba stopper vie na yo ba stopper grandeur na yo ba stopper bénédiction na yo yo stopper bango avant bango ba stopper yo. Il y a des gens aussi ba moni bénédiction na yo ba moni nzamba zo pambo na 2019 ba moni nzamba zo visiter na 2019 voilà pourquoi ba zo lo ba message ya mabe pona yo s'attacher te na nzambe o s'attacher te na nzambe o s'attacher te na basai na nzambe yango na lingi na yebiso na pokwa na lelo ko yoka batu te ko yoka masolo ya mabe te 2019 eza pona yo nzambe afongoli liyo ba porte stopper ba o bazolo ba masolo mabe omoni ba message mabe na Facebook ko yoka te stopper ba demo bazokota na sens ya modèle belé stopper bango yo s'attacher na nzambe nzambe alola akotombola yo tika nzambe wana apambola yo tika nzambe wana akontinue na ko visiter yo tika nzambe wana asalela yo haleluya Élisée aboyaki ayebaki Eli wana sokazalaki nani alobiti eza moment tenga na kokotika Eli na kokotika ata mukolo moko te ngana yebi soki Eli azanani na yebi makambo nini nzamba salela Eli na yebi makambo nini nzamba salela Eli na mona na misu na ngai na koki kotika Eli te
nzambe na ye akopambola pe ngai. Bene naza na bana mosusu balobaka nzamba Sephora wana asala ete nga na bota. Nzamba pambola ba o balobaka ngo ba o nzamba sa bango pe grâce na nzela na ngai na prière na ngai na nzela na prière eke lelo basimbi bana. Baza na histoire na nzamba Sephora. Muta bongo soko yele bike stopper relation na Sephora akomona yondoki. Akomona yondoki. Bien aimé, faut na histoire na yo. Élisée a boy ko stopper relation na Eli. Akena ngoti na suka ba fils du prophète ba yeba ki déjà ke li pambolé za élévation za. Ba prophétisa ki a sonné na bien za ki a lukutate ba prophétisa ki penza po baza ba fils du prophète. Et puis za ki makamo ba loba ke za ki pe a sonné za ki a lukutate. Mais Élisée a télémeli bango. Alobi ngaite boko stopper grandeur na ngate. Boko stopper élévation na ngate. Mais maintenant nazo stopper na nzela. Na nazo télémela yo. Na nazo stopper bénédiction na. Na nalingi te obando yembela ta nzambe. Azo pekeso ser ko ke yemba na église wana te. Azo stopper bénédiction, azo stopper grandeur na yo. Okomi ko sambela kuna azo stopper bénédiction na yo. Yo pa komo pesa ba raquette no kuna azo stopper bénédiction na yo. Azo stopper élévation na yo. Ko permettre te mutu moko ya ko télémission na nzela aussi longtemps que ozana marche non na nzambe. Tala fils du prophète balinga ki ba casser Élisée ma télémi bango mais tala jeune prophète akufaki parce que a comprendre que système te ba kosiye aye kokufa ane o bien aimé o nyosa linga kosa yo o nyosa linga télémela yo o nyosa linga stopper yo na benga di bango na nzela na yo na kombo na Yesu mutu moko ta ko stopper yo esengeli okende na nzambe wana esengeli avancer na nzambe wana parce que aza nzambe aza na posa pambola yo aza na posa bikisa yo aza na posa consoler yo aza na posa visiter yo aza na posa zo esengo na kati na ndako na yo bene mena nazo ko stopper yo na nazo ya ko telemela yo na nazo ya ko bundisa yo na nazo ya ko lelisa yo na nazo ya ko nyokola yo asisa oposa nzambe asisa oposa kosala nzambe akata yo marche na yo na nzambe yo mto zotambola na nzambe nani wana linga lelisa yo nani wana lingi kaka yo lelaka nani wana zo kokosa yo lokola vieux prophète ke kosala boete ko yoka bango te ko kende ko sambela te nani wana aso bebisa alinga bebisa réputation na yo apusani pembeni lokola mutu malamu lokola mwasi ya Potifar nzoka yepo na filmer yepo na ko détruire yepo alia yo ane o yepo longoloka na présence nzambe po alia yo bana po abotola yo grâce aux anango po année prochaine tant ozo kota boy ozo comprendre te ba problème na ba problème il y a des gens comme ça et ça auto simba bakisi na ye akoyaka kawana apusani pembeni na yo abwakele loko moko yo so mona ka vie passe vie zo simba te stopper bango ava bango ba stopper yo. Alléluia. Comment stopper bango? Ndenge nini tokoki ko stopper ba démon? Ndenge nini tokoki ko stopper maladie? Ndenge nini tokoki ko stopper envoûtement? Ndenge nini tokoki ko stopper batu oyo bazoya ko bundisa biso? Yo kasiko. Comment tokoki ko stopper bango yango na oti koloba wana? Mais na lingi na lobango su na mukuse. Ndenge nini tokoki ko stopper bango? Exemple di boso tozwa nano. Élisée a stoppaki bango na nini na maloba. Tanga pusani pembe na ba fils de prophète malgré ba banda ko prophétiser makamba solo. Élisée bisi bango bo vanda nie. Naza na besoin masolo ti. Yo o bazobete yo masolo na Stockholm, bazobete yo masolo na France, ceux qui wapi place aux alliés des États-Unis que muto azama be muto asali be muto azongsi be stopper bango na maloba. Loba naza na besoin masolo oti. Mais naza na besoin na mona gloire na nzambe ane oyo. Na besoin na bikisama ane oyo. Naza na besoin ya changement ane oyo. Na lingi distraction te. Élisée azaki na besoin ya élévation.
azaki na besoin ya double o Eli azalaki na yango. Yango na moyen alanda bato wana ezalaki te. A s'attacher na Eli. Alobi bino ba fils de prophète. Naza na besoin koyoka bino te bo vanda nie avandisi bango nie akangisi bango munoko apekisi bango masolo wana abibo beta suli sola elite aza moto na nzambe na mona makambo nzamba salela ye apekisi bango masolo wana beneme yo mtozo tamba na masolo basai na nzambe na pekisi yo na kombo na Yesu na eko stopé na kombo na Yesu ozotamba na masolo basai na nzambe kaka na ndenga mabe na eko stopé na kombo na Yesu oko produire ango lisusu te ko kenango musika te au nom de Jésus. Otie tembe okomona nzambe na Eli si réellement naza mosai na nzambe nzambe na Eli akokitisa moto. Alléluia. A stopper bango. Bien-aimé, année oyo, to stopper ba démon. O bazo ko tia malade kati na biso. Soki démon moko ye, ba démon ba ye ko tia malade kati na yo. Comme mon sali na nzambe, na ko stopper bango na kombo na Yesu. Si réellement naza mo sali na nzambe, ndengi Eli alobaki. Soki naza mo sali na nzambe, moto kita. Ekita na kaya ba démon. Ekita na kaya ba nyonso ba nimba kata mutu na lokola Jean Baptiste. Soki naza mosali na nzambe mote kita na kana bango na kombo na Yesu na ko stopper bango au nom de Jésus. O nyonso balingi kufa na yo okokufa te na kombo na Yesu comme servante na nzambe na stopper bango na kombo na Yesu. Élise a stopper bango a pekisi bango basala yango te baloba susu yango te bobeta susu masolo te esili na ko s'attacher na nzambe ya Eli. Alléluia. Deuxième, comment tokoki ko stopper ba démon? Comment tokoki ko stopper bato bazo sala plein mabe contre biso? Comment tokoki ko stopper bato o bazo luka ba détruire biso? Comment tokoki ko stopper bato nyonso bazo koluka ba envoûter bana na biso? Ba bebisa bomo ina biso, ba boma biso. Comment tokoki ko stopper bango? Bible zote sa biso na mukana na Ezekiel na te yaki yango. Nzambe tanga memaki Ezekiel prophète epai na bato o babane ko sala likita contre bango. Zambe alakisi bato bavandaki bazoko telemela ba plan na bango pe balingi bango ba souffrir pe ba kufa pe ba plan na bango ebeba. Zambe ebisi prophète prophétiser contre bango. Comment okoki ko stopper bango? Comment tokoki ko stopper bango? To prophétiser contre bango. To loba maloba contre bango. To telemela bango. To prophétiser que makambo nyoso bazo sala plan nyoso ba demo ba sala ane opo na vie na yo eza sans effet. Ce que balingi ba lelisa yo eza sans effet. Obandi ko prophétiser contre bango ezongela bango misala na bango nyoso bazo sala mabulu bazo timola bango moko ba dinda obandi ko prophétiser contre bango nde okolonga nde oko stopper bango. Tango prophète abandi ko prophétiser to mona ki yango mukwana na tala na te ki yango koki kota na be mission na biso pelasi akwe ya kufi. Tango abandi ko prophétiser tango yo poko banda ko prophétiser oko stopper plan na bango. Donc prophète awa a stoppaki déjà plan na bango nyonso o bazaki na parce que to ba moni moko na bango sa kufi moye ba continuer sous plan na bango ezati. To ba moni moko na bango sa kwei moye ba continuer sous ko loka loka bato wana ezati. Yango ndenge ni nokoki ko sala pona ko stopper bango ndenge ni tokoki ko sala pona ko stopper bango to banda ko prophétiser contre bango pona to longa. Troisième na komakia comment tokoki ko sala pona ko stopper ba démon ko stopper plan na bango eza na kati na prière. Na prière nde o moiso to koti a 40 jours to so bondela na prière. Pona olonga batu oyo bazolinga ba stopper vi na yo okufa osila esengeli ozala mutu a vie de prière
esengeli po pesa ba requête na to bondela soko koka ko bondela te na nzela na biso pe tango to so bondela pona yo nzamba ko stopper bango. Exemple Pierre na kati ya prison. Lisanga na nzambe église na nzambe bondela ki pona ye. Epe oyo ya Hérode elingaki eboma Pierre. Nzambe alola nzambe Israël a stoppaki yango. À cause ya prière, nzambe ki ko stopper epée wana o telemaki eboma Pierre. Donc be penyo se telemi eboma yo. Soki to bondeli ane oyo nzamba ko stopper yango na nzela na prière. Tika nzamba stopper yango na kombo na Yesu. Tika nzamba pekisa epée ya ba démon au nom de Jésus. Tika nzamba pekisa epée ya ba démon na kombo na Yesu. Epée ya Hérode oyo bomaki Jacques et bomaki lisusu Pierre te. Parce que nzambe ayoka ki prière à ba santo. Parce que nzambe ayoka ki prière à église. Epée oyo satasa telemisi. Mopanga ya mabe satasa telemisi contre yo. Contre libota na yo. À cause ya prière, nzamba ko stopper yango. Nzamba ko permettre te. Eke epée wana. Ekota na libota na yo. Nzamba ko permettre te. Eke epée wana elelisa yo. Nzamba ko permettre te à cause de la prière et que epée wana esukisa yo. Nzamba ko permettre te et que epée wana ekata yo mutu. Nzamba ko permettre te et que epée wana ekata bana na yo mutu. Nzamba ko permettre te et que epée wana elelisa libota na yo. Voilà pourquoi à cause de la prière tango toko bondela nzambe ako stopper epée ya Hérode, epée ya ba démon, epée ya ba magicien, epée ya ba ndoki ya famille, epée ya ba diable, epée ya ba ndoki oyo azana kati na mboka oyo nzambe ako stopper ba epée na bango nyonso. Obazuluka ba kata mito basena nzambe lokola Jean Baptiste. Obazuluka ba kata mito bana na nzambe. Obazuluka ba kata bana baninga. Nzamba ko permettre te epée wana ekata biso parce que tozoko bondela. Parce que ozoko bondela. Bien aimé, tika na poko lelo. Nzambe a stoppé esprit de mort. Nzambe a stoppé maladie. Nzambe a stoppé ba démon. Ava bango ba stoppé biso. Ava bango ba kwesa biso. Nzamba kwesa bango. Nzamba ebisi prophète. Ava bango ba sala likambo yo prophétiser. Tala bango ndenge bazali. Ava bango ba kwesa bino na se. Bo banda ko prophétiser. Tango prophète a prophétiser, moko na bango akwei. Ane o bien-aimé, okokweya te. Okokufate, ozobikisa na malati wana, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Na eko tato la lokola servante na nzambe, ke na pokwa lelo oza béni. Epée o ezobangisa yo, malade ezobangisa yo, à cause ya prière, nde tozoko bondela pona yo, nde tozoko bondela pe na pokwa na lelo, ozobikisama, ozopambolama, ozoko zwa élévation na yo, promotion na yo, na kombo na Yesu, ozoko zwa kimia na yo, au nom de Jésus. Bien-aimé Katina Nkolo, esiko zwami, banda to bondela ngai na yo, nalingi to bondela ngai na yo, nalingi to bondela ngai na yo, nalingi to senga ngai na yo epai na Nzambe, to bondela ndenge to koyoka awa. Prière ya ba santo estope epée moko olinga kokota Pierre. Na pokwa lelo esiko zwami, plan nyonso ba démon o ba salaki to o baligi basala contre yo, contre libota na yo, na pekisi yango na kombo na Yesu, na telemeli yango na kombo na Yesu, na boy yango na kombo na Yesu. Malédiction nyonso osi ba bwakeli yo, na longoli yango na kombo na Yesu, na efface yango na kombo na Yesu. Grâce et faveur et accompagne yo au nom de Jésus.
année o eza année ya kimia, ezala année ya grandeur, ezala année ya bénédiction, yamba bénédiction, yamba esengo, yamba délivrance, zwa kimia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba lola abatela yo na kombo na Yesu. Nzamba lola abikisa yo na kombo na Yesu. Nzamba lola akonsole yo na kombo na Yesu. Nzambe merci parce que saliango au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, nzamba pambola yo, nzamba mona yo, lola efuta yo. Yaso na sepeli sus komona yo. Esiko ozali ba ko za ko pambola ma ko bikisama. Moto boka bangisa yo lisusu te. Kimia na nzambe za deja kati na yo. To stopper bango, lelo to stopper bango. Avant bango ba stopper biso. To stopper bango, to stopper ba démon, to stopper envoûtement, to stopper maladie. Ya solo nzamba pambola biso nzamba pambola basana nzambe basako nyonso bakoti na pokwa na lelo. Mama nanga mete o nalingaka mingi nzamba pambola yo pambola papa Esaïe Saif apambola mama Micheline apambola biso nyonso tokoti na pokwa na lelo basana nzambe bele pasteur Daclo. Mon chéri apôtre Didoli Kenza, que Dieu te bénisse, na soutien, na za difficulté au mona batu o bakoti, vraiment nzamba lola mona bino nyonso bokoti ba femme engagée ba sen nzambe nyonso. Vraiment na lingi bino mingi to kota to partager ba message pona bande comme sous ba pambolama, nzamba pambola ba sœur nyonso ba oti kokota ba frère, nzamba mona bino lole futa bino, moyen ya kotanga ba kombo na bino les atata ya kopesa bino mbote, mais na yebe loko moko ke nzamba lola moni bino pe afuti bino. Que Dieu vous bénisse na présence na bino. Nzambe apambola pe bomoko ya mboka fa na biso momo na mama Pauline na Musa munene bazoko sala pe frère Jean na Belgique bomoko ya mboka kin Nzambe apambola biso. Bien aimé kati na nkolo to bosana te. Toza toujours na ba programme na biso, célébration na biso eza le 8 décembre. Tozang sate vraiment na église Mepsa Efrata o wapi ezwami na Ekdal. Donc tozang sate tozala wana obungi obengi bomoko mboka obengi biso tokola kisayo esika tozali pe okoyeba ba programme nyonso soki obengi nao avant. Nzambe amona yo nzamba pambola yo chaque dimanche toza wana même place na Ekdal église Mepsa ezawana to sanganaka na 14h jusqu'à 16h30 ko zangisa te zalawana pona lokumu na nzambe to kumisa nzambe ensemble to bake décembre eza ba mwa moko diaba sepelaka na bana nzambe te mais tozo longa na nzambe wana tozo kumisa ye pe tozo continuer na kokumisa ye diaba kolonga biso te parce que epé na ye wana esi to stopper yango na kombo na Yesu. Lundi, toza na prière, ou wapi tozo kutana na setra à partir de 19h21. Toza na intercession, tozo continuer na prière na biso po toza na 40 jours na biso. Lundi toza na place mo tozo kutana pe tozo yamba batu, pe tozo bondela pona batu na privé, soko za na besoin de prière, moko vraiment ya privé, ou besoin de besoin de solo, okoki ko ya wana lundi, toza na temps nyonso pona bino, tozo zalana à partir ya 19h tu 20h. Po na lokum na nzambe toza wana po na bino ndenge tolobi wana epe moko te ekokota sukati na biso to telemi pe to stopper yango na kombo na Yesu. Nzamba lola pambola yo mtolandi ba programme na biso butu vomeza malamu po na biso nyonso esenga komona yo susu ndenge okoti ko bosa na ko partager message te tindila bande ko mususu po ba pambolama ko kanisa mingi tende na loba toujours zana kimia eke nzambe wana aibana kubatelo abate ya libota na yo 2019 eza ane na yo eza ane oyo kotombola mutu eza ane oyo kopambolama eza ane oyo kobikisama eza ane oyo koseka eza ane ya grâce pe faveur pona yo. Que Dieu te bénisse na lingi o mingi na bolingo na kolo nzamba lola pambola yo buteza malamu pona bino na kombo na Kristo Yesu. Bye. Yesu
Voilà, moi c'est votre bien-aimé, l'évangéliste Thomas Lokofé. Je voulais vous donner une invitation à tout le bien-aimé de Stockholm. 8 décembre, où nous allons faire une grande célébration, un grand concert de célébration à Stockholm. Où il y a Ebele, ma papa, ma maman. Je serai avec mon bien-aimé le frère Mbuta Kamoka. Tout ça à Stockholm le 8 décembre. Une très grande cérémonie. Pendant le Kumulankulo, Boya et Belé, souhaite pour Christ. Le 8 décembre 2018, nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce, de nous avoir gardé toute cette année 2018. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a beaucoup de gens qui ont eu des accidents. Mais l'Éternel Dieu nous a donné la grâce d'être encore vivants, de parler, de bouger. Pourquoi pas avoir une seule journée de l'année pour nous dire merci. Oh, Bongino Lokunu, Zambe na Babulami, Tuimbe Yepoa, Mulami. Abenga Kanana Kombo, Aebi Mozindo ya Motema. Surtout Bavandi na Helsinki, surtout le Danemark, surtout Norvège. Donc, à Stockholm, le 8 décembre. La église Mepsa, et pas il y a l'homme de Dieu, l'apôtre Dido Moïse Bikenja. Et le mon maman évangéliste Sephora Bikenja. Boya et Belé, Tokomisa Nzambe, souhaite pour Christ. Pour saluer pour Moko Yamboka. Frère Patrick Momo, il sera là aussi. Que Dieu vous bénisse, vous Panza Sango, que vous allez en entrée gratuite. Par mon fou de pour les athées, où il y a des pélés, ma papa, ma maman, où est tout. Soyez bénis. Une étoile qui brille à la nuit, attirant l'attention des mages. Soyez bénis, mes frères. Souhaite pour Christ, le 8 décembre. Rendez-vous à Mouneni. Rendez-vous à Balongi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retenez bien la date où le 8 décembre 2018. Shalom à Stockholm. Et que Dieu nous fasse grâce ces jours-là. D'être là, ne manquez pas. Nous allons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Tondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na Nzambe fungwama etondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na Nzambe fungwama. Tondisa makana kembo soki batindi nzemwa mosantu mobali